Papa yo salima na munigi mpona ngai. Isekwali ya baye bakenda na elika ya kosekwa. Irobiyosa moninga na ngai. Irongeza na yo edibayusa ezamana. Kolo yo sali nyonso ya motu ya. Mobateli na ngai bipai na kona. Bande kobalandi ya Sentinelle TV 1 to pamboli bino lisusu ba mama nyonso oyo tozalaka na bino na jeune to bandaki yango jeudi na minuit pe to kofungola ngo samedi na 6h. Vraiment lelo to sepeli to bondela na bino elongo na ba fardo oyo nzamba za kotia kati na biso. Alors to pamboli bino nyonso na nzela na nzembo oyo Papa ale moloto aza kopesa biso yango ekomela bino nyonso. Ba mama ya Paris, ba mama ya Londres, ba mama ya Canada. Nzembo oyo eya lisusu eya kosunga yo po azali nzambe oyo ayaka kosunga biso. Wana tozana kati ya Sentinelle TV 1. Sentinelle TV 1 chaîne ya référence oyo ezali koya kopesa biso ba révélation, eza koya pona kosunga biso, eza koya pona ko révolutionner foi na biso, pe eza koya kopesa biso biyano. Alors tokotombola mingongo na biso na ngongo yo ba mama nyonso ya moisson mondial oyo bozwami kwe nyonso toke kopambola nzambe wana oyo aza kopesa biso pema. Totomboli mingongo topesi merci parce que aza nzambe. Alléluia. Nzambe na bomoi toti kolanda loyembo kitoko oyo ya révolution. Papa ale moloto azali kotalisa biso ke yondo za mosungi na bato ozali koya pona koba kosunga biso. Yango wana nkolo na vendredi ya lelo biso ba mama toyepo tokaba yango na maboko na yo afin que yo eba kozwa lokumu yo omata biso tokita mata na bavi na biso, mata na bomoi na biso na nyonso oyo biso toza kosala. Hallelujah. Eza bandeko nyonso ebele ba mama tope bilenge bele bazangisi elikia na ba situation oyo toza koleka nango. Okoyo kozala ozoleka na situation ya libala, oza koleka na situation ya fiançailles ezosimba te. Ba mama ebele babali mabala bafandi na kata mabala wana ba problème na ba problème 10 ans 19 ans 20 ans na kata ba foyer. Eza kaka libala ya bana na kata ndako me libala ndenge nzambe asenge ezala eza penza te. Yango na kosepela vraiment to mema mkumba wana liboso na trône na nzambe afin que nzamba ayeba kokende ko visiter biso. Yango yambo to kota na kata ba requête wana mama na nga bisika ozali toke kobele la présence ya molimo na nzambe afin que ayeba ko orienter biso ko tambisa biso ko diriger biso na nyonso oyo tokoloba liboso na nzambe. Pe soko za na quelque chose eza ko reprocher yo kende ko yebisa nzambe ayeba ko pardonner mawana ekita likolo na yo afin que lo sambo na yo ebima solo ya parfait liboso na ye toke ko bondela. Alléluia. Nzambe na bomo Yahweh na ngongo yo lobi ke yambu na kosala makambo nyonso esengeli to eba ko approcher présence ya Saint-Esprit na yo oyo yayebi ko kamba oyo yayebi ko orienter. Yango to sengi ayeba ko orienter biso na ngongo nyonso to kolekse pai na yo et to bondeli na tina ba mama nyonso oyo toza elongo. Si ya quelque chose ezali ko reprocher moko na moko to sengi mawa na yo eyeba ko kita bolingo na yo makila na yo oyo etangaki na ngoma na Golgotha eyeba ko pardonner ko purifier moko na moko afin que lo sambo na biso eyeba ko bima solo ya parfait liboso na yo. Oh Yahweh to pamboli yo to kumisi yo nzambe na bomoi parce que molimo no aza kozwa contrôle na makambo nyonso oyo na ngongo yo tolingi to lobela yo.
pambolama na yo o éternel kumisama na yo po ete ozali kovisite moko na ngonga oyo na intercession miracle ozali nzambe na bikamwa ozali nzambe na miracle yango biso topamboli yo tonetoli yo o Jésus biso tokita yo mata na bavi na biso mata na ndako ya moko na moko oyo aza kolanda video oyo o nzambe na lola topamboli yo tokumisio nzambe zwa na yo lokumu oza nzambe pe kotikala nzambe. Hallelujah. Mama na ngai tozotia nzembo oyo ya papa na biso ale moloto kimia na motema tolingi ete na ngongo oyo mama nyonso oyo azwami na problème ezotungisa yo nzembo oyo eya kokonsole yo ndeko mwasi nyonso oyo zwa ba blessure ba choc na nzela ya fiançailles ba engagement ba prometa yo esimba te ba problème ya mikanda toza na diaspora osali 19 à 20 à 15 mukanda ezate alors tokokende koyoka nzembo oyo eya pona kotia kimia na kati na motema na yo pe kondima eke nzambe akosala na kati na bomoi na yo tolandi nzembo oyo yemba elongo na biso pe landa loyembo oyo ekonsole lisusu motema na yo. Nzembo oyo to dédié yango pona ba mama nyonso oyo bazoko traverser ba moment difficile kimia na motema epesamela moko na moko to dédié nzembo oyo na mwasi nyonso oyo bazwa ba blessure ba choc kimia na motema ya solo eutaka na bato te me eutaka na nzambe tika nzembo oyo eti akimia na motema na yo. Ya solo mama na ngai kotia motema na mutu na mokili te na voisin te na papa te na mama te me tiaka motema na yo elikia na yo na kati na Yesu. Ya solo mama bato ebele bazotambola na bamituka bandako baza na kimia te balalaka te insomnie si insomnie me yo za na Yesu kimia epesameli yo pe epesamela yo lisusu. Ya solo maloba na nzambe pesaka kimia oyo Bible lobi la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole. Yo kaka mingi liloba na nzambe kotia matoi na yo na n'importe qui te mama. Ya solo Yesu aza molinga mi malamu mobali akoki koboya yo fiancé akoki koboya yo batu na mokili bakoki koboya yo me ye azali le seul Jésus de Nazareth oyo abwakaka te oyo ayaka kolokota ba oyo babwakama. Na dédié nzembo oyo na mwasi nyonso azwami na la moisson mondiale na Paris na Europe partout oyo bolandaka Sentinelle TV1 na dédié yango na moko epesa kimia na motema.
Alléluia, kimia na motema. Ya solo nzambe apambola malisusu na nzela na loyembo kitoko oyo. Mama na ngai, soki totangi na 1 Jean chapitre 5 verset 14. Bible lobi na biso, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ya solo mama toke siko na kati na ba requête ndenge Bible lobi biso na 1 Jean chapitre 5 verset 14. Soki totiem elika na biso pa na ye, to bondeli to sengi, to zala na kondime ke azako yoka biso. Yango moko na moko place ozwami, na lobaki totoke na fin de l'année oyo, to kokota mbula na sika 2017, to nzamba eba ko visite biso 2017, to kota liso na ba problème na biso te. Mama moko na moko yebi situation ni nezo tungisa yo. Kende ko présenter ngo liboso na nzambe. Yo ona no balite, yebi sa nzambe 2017, tozo okosala mariage okolata voile. Yo pe ozana ndako, koyoka na mobali ezate, ba problème si problème, yebi sa nzambe. Ya lobi libala yende asalaki yango zali institution divine. Kende ko yebi sa nzambe wana na situation zoleka nango, na foyer na yo, na bana na yo. Mikande ezate na mboka oza déstabiliser. Senga stabilisation ekota kati na yo na 2017 oto tomboli mingo toko ko bondela ba mama o ba bali ba pesi mbongo bana bazate ko bote zate yebi sanzambe 2017 oyeba ko simba bana to bondeli mama nanga olala kana butu olota kabandoto batu bazako landa yo bandoki bazako landa yo zako kima mbango zako olia kabiloko na butu oyeba kate biloko nezo uta wapi toko kende ko bonde la fin ke bandoto wana bato balanda ka yo nzambe sala retour à l'expédité yondo koma kolanda bango e bandoto no elimo kakaka okanga ka bandoto te nzambe ayeba ko sele esprit na yo afin ke ba message nyonso oyo zo komona e ba kokokisama parce que Joseph vina ye et kende ki liboso na nzela na bandoto bandeto ezali très important kolota ezali très important so ipo lota kate yebisa nzambe obi nzambe na lingi na lota toke ko bondela. Alléluia. Éternel Père de gloire, na yebi to présenter ba requête o ebele nkolo to yo ko présenter yo basi ebele na ngongo yo bazoko traverser ba moment difficile mais ane lingi ko sila nzambe biso na décision na biso to pesa ki yo plan na biso o nzambe po yo lobi na 1 Jean chapitre 5 o lo 14 lobi nkolo soki to ye pano na assurance nyonso ko senga ko yebisa yo nkolo yo ko sala yango to yo ko présenter o mama nyonso oyo abala ba pesa mbongo na famille na leta na église meko bote zate nzambe yo lobi mosi moko te akozala ekomba nkolo ba obaza kosalela yo kende ko sopa ba mapasa kende ko pesa bana na ba foyer na bango toke ko bondela lisusu nzambe na bandeko basi ebele bilenge na biso baza basi kitoko me mabale zate oyo esprit ya celiba nzoka yo lobi eke mwasi moko te akozala kozanga kobala yo lobi mobali akotika baboti mwasi pe akotika baboti bakosangana bakokoma eloko moko nkolo tika ete ba oyo na babali te ba vivre elengi ya libala po ezali institution divine nzambe toyo kobondela lisusu na ntina na basi nyonso bato nyonso balotaka bandoto na bango ke bazolanda bango nkolo oyo ezali ba esprit ya poursuite oyo ezali ba esprit ya famille oyo ezali ba esprit ya poursuite oyo ezali ba esprit ya quartier ya ba église oyo eza kolanda moko na moko mpona koetufe bavi na bango mpona kobebisa bavi na bango nzambe tika ete na 2017 ezala stoppe mama moko na moko ayeba kozala délivre mama moko na moko ayeba kokangolama oh Yahweh. Alléluia. 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 Landa loyembo oyo elongo na nga wana oza kobondela na se na motema zala na kondima ke nzambe wana kosalela yo.
ako visite yo. Ya solo tango tolembaka Yesu ayaka pona opesa biso makasi. Mama bisika yo olembi bisika yo zosuka nde Yesu azoya pona koyeba kotelemisa yo. Yango wana na ngongo totomboli mingongo na biso ba oyo nyonso bolembi bokenda ba église bozwa ba déception si déception bolobi bofandi na bino na bandako. Mais Yesu na ngongo na intercession miracle à travers Mama Bena aye lisusu Yesu aye lisusu pona kotelemisa yo. Aye pona kotelemisa yo. Yango toke kobondela biso nyonso na tina na ba mama oyo balembi ba mama oyo bafandi na bandako balobi bakosambela lisusu te po ete ba église esali bango epesi bango ba déception ba pasteur ba violer bango ba pasteur ba coucher na bango yango bakomi ba incrédit. Nzambe akende ko toucher mitema wana ekende susu ko Nzambe akende ko restaurer mitema wana oyo esi ebukani oyo ezwi ba choc ezwi ba blessure. Alléluia, prions pour nos sœurs. Alléluia. Nzambe na bomoi toyoko bondela mpona bandeko basi ebele oyo bazwi ba déception oyo bazongi nsima po ete bapaster baviole bango bapaster bayibi bango. Oh Nzambe papa na ngai yo zali ka Nzambe okotikala Nzambe olobi motu na mokili akodecevoir mais yo odecevaka te Nzambe. Yango toke kotika mama moko na moko afandi na ndako na nord na sud na est mokili mobimba oyo baza kolanda video oyo bafandi na ndako bakomi ba incrédit balingi ata koyoka lisu liloba na o te suite ya ba déception. Nzambe kende kokutana na bango Nzambe kende kovisite bango afin que bazala restaurer foi na bango ezala restaurer bazongela yo basalela yo na vie na bango. Oh Nzambe okotikala Nzambe. Hallelujah. Wana tozolanda ka nzembo na papa na biso ale moloto tokoki kobosana te mboka na biso Congo toke kobondela mpona Congo ba mama na ngai toke koyebisa Nzambe apona bakonzo ya malamu ya solo na mboka Congo oyo bakotambwisa Congo tokoyebisa Nzambe ba oyo nyonso bakoya mpona kodétruire peuple congolais. Nzambe ayeba koekrase bango Nzambe ayeba kodétruire bango bakomplot nyonso mindele bato mwindu oyo bakoya mpona kobebisa mabele ya Congo to koluka koteka mabele ya Congo. Nzambe elimine bango Nzambe afrape bango ndenge afrapaki Pharaon akotaki na ndako ya Pharaon abandi na bana na ye na ndako na ye na mwasi na ye na nyonso. Nzambe akita na ndako ya bato nyonso oyo babini ba Pharaon bakonzi ya mboka ya basase oyo batangisi makila tobondeli Nzambe akita ayeba koekrase bango. Prions l'Éternel. Alléluia. Nzambe tosengi na yo loboko na yo ekita na mboka Congo mpona koyeba koponela biso bakonzi ya malamu oyo bakolinga mboka oyo bakolinga peuple baoyo nyonso bakoseleve na butu to na moi na bokitisme na bamagie nkolo mindele to mwindo oyo bakotelema mpona koyeba kobebisa peuple na yo. Nzambe tosengi epe na yo ndenge okitisaki kati na Pharaon obandaki na Pharaon na ndako na ye na bana na ye na mwasi na ye yango biso tosengi na Congo baoyo nyonso baza koteka Congo batangisi makila ya bakongolais. Nzambe tosengi epe na yo d'ici 2017 tosengi epe na yo ekita na basi na bango ekita na bana na bango po batatola eke Congo eza mabele yo pesi biso bakongolais baza peuple yo poni bango po ete basalela yo. Nzambe oyebisaki Pharaon otindaki Moïse ayebisa Pharaon atika peuple na yo po asalela yo. Nkolo Pharaon atiaki incrédulité akangaki peuple na yo me yo obimisaki peuple na yo na boumbu. Nkolo tosengi bimisa peuple congolais na boumbu oyo umeli mbula na mbula tolingi 2017
ba mama ba sepela ndenge mama wamona ki na ndoto eke basi ba kongole balati maputa baza ko sepela baza ko ganga baza ko kumisa yo nzambe na lola tika ete yo o mata na kati na mboka Congo afin que o éliminer afin que ba ko détruire moto nyonso aza la base pona ko détruire mboka pona ko détruire peuple na yo yawe to pamboli yo po ete yo ko sala oyebisa ki bana na Israël olobi ba Égyptien oza komona bango komona bango lisusu te biso pe tolingi ba Rwandais ba Ugandais ba soda nyonso ba koti na mboka pona ko détruire peuple na yo tomona bango lisusu te nzambe tomona bango lisusu te nzambe ndengo longisa ki bana na Israël longisa peuple oyo toleli tango molai oh nzambe toza na kondima toza na kondima ke yo za kosala eke ba manevre nyonso ba kosala na nord na sud na est pona complot ya mboka nkolo esimba te tia tour de Babel tosengi tour de Babel mama senga tour de Babel na mboka Congo nyonso ba kosala ya molili to na moi nkolo asala tour de Babel alléluia. Demandons tour de Babel na pays Congo, alléluia. Tous les 4 coins à Congo, tosengi tour de Babel. Oyo koluka, pona ko détruire, pona ko déstabiliser. Nkolo nyonso bakosala, ezala basoda, ezala basassin, ya gouvernement, oyo toyebi, na oyo toyebi te, ba oyo baza en secret, oyo baza ko détruire. Zambe, tosengi tour de Babel, ekitali koyo na bango. Alléluia. Mama wana sikoyo toke ko bondela reketo ya suka toke ko bondela afin que nzamba yeba ko fungula ba porte lipambo lino siko zanango oyo esike ezali nzamba akutanisa ona lipambo lino ndeko mwasi yo no obali te bisa nzambe akutanisa na mobali ya vina yo mama yo pe siko zali mukanda na yo bisika benediction ezali yebisa nzambe akende ko kutanisa ona ngo po benediction eza quelque part yebisa nzambe alléluia nzambe tolingi okutanisa biso na ba benediction na biso ba pamboli na biso oyo eza na nord na sud bandeko basi oyo no babali te mibali na bango baza na nord na sud mibali ya mosusu baza na Amérique na Canada na Hollande wape pai na Paris na Belgique bakutana na bango priez ma soeur bondela ma soeur kende ko yebisa nzambe okutana na lipamboli na yo oh nyonso yes oh diable ayiba nzambe ayeba ko restituer yango a restituer tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie kende ko yebisa nzambe ayeba ko restituer yo alléluia nzambe toko ko senga kende ko restituer ba mapamboli na biso nyonso oyo diable a bloka oyo diable a kanga na vie ya ba mama ya mabala ya kobota toza ko réclamer yango 2017 to simba yango to palpe yango kende ko restituer biso tout ce que l'ennemi a volé oyo ezali finance oyo ezali prospérité oyo ezali santé oyo ezali mabota oyo ezali mariage toke ko réclamer yango par le sang de Jésus alléluia. Oh yaba shekebere o zanzambe o kotikala nzambe o nzambe na lola to pamboli yo wala tozoke na suka toka okumisa nzambe to bosa ite bandeko na biso na bopito na ba prison ba ofele ba veve nzamba kanisela bango mboka na biso Congo ezinga makila na Yesu bondela ba requête musu sainte soit koti akati na yo wala toke na suka vraiment nzamba pambola bino intercession o e révolutionner pe tozala konimo to lobi ezo kokisama alléluia papa to pamboli yo to bosani te bandeko na bopito na ba prison ba innocent o bakangami na prison nzoka nkolo ba o penze esengeli basali makambe bazali banda mais ba innocent baza na prison ya makala na wapi ba hôpital na biso ya North Manchester na Londres en Angleterre ba hôpital na monde entier kende ko visiter o ba baza ko bela malade zomona na te yawe kende ko semba loboko pona ko pesa bango guérison to komi na suka merci Seigneur po to oya no biso oyo ki biso oza ko visiter biso soki lo samwe sili okoki